wana selon yo poto oyo kake tisiko nanu azaka na parquet atikali komimate wana eza mama nzambe mais mutuko roza na parquet au vivre dans ni ke bato pe balibanda ezaka ke pour ton full liberté zate mais toyebi ke mamuto c'est passé non bien pour mais si faut to solo la no un peu belé ba komi o benga pomba niance au chef d'orchestre il y a groupe à Fabregas pour anini on dirait azo qui fait les sous nuance musique a été comme beaucoup plus attaché quand on a makamba Fabregas à la boue depuis kazawana Fabregas a zone ça me depuis kazawana donc aux artistes pour na yo na ba oyo bazo critique ka pomba on est en juste jalousie la jalousie mal placée pour le bâton sur la terre mais wana et il y a bango baleza collaboration. OK. Si autant oyo kaki ba audio o edimaki dans le toit qui est par rapport au yo qui président na yo azo incité ninga bongo. Ah ouais. Hein tant que congolais pe maman ba maman de babota ka biso hein pona yo. Donc ça congolais hein et ça là qui on ndenge ni oyo kaki. En fait et déranger moi muke mais batala kaka na soupa likam. Et puis batala ka débiter. Autant mususu pomba comme na niveau wana. Nini c'est pas ça qui. En fait, le président Fabregas a un orchestre village Villanova. Et puis, le président Nanga Pomba déplique à un orchestre au nuance musique. Et c'est pas ça qui va moment c'est très difficile pour nous bango moment on a c'est pas ça qu'on a en fait bola mo le kay mingi ba ça la temps moro na maison mère oyo ba preuve d'amour ya ebelé parce que tant que sali que ba kuta na lisusu fallait ba pesaka ba marambo les inséparables mais le quoi déjà comme nango na l'état et dit que ba précision is vraiment non du coup ba ko c'était pour ça la sous-boité mais les canons fait très bien. Nuance musique à Bozo répétera kaka ou comment? Ouais, tu répéteras. Vous répétera what? Non, on n'a pas l'impression. On a parlé et puis tu répéteras lundi, mercredi et puis na vendredi. Mais on dit déranger pas tout. Mais c'est ça que Pomba déplique à pas maïs. Et Balobi on dirait comme moi en excès, elle est moi qui gomme. En fait, Bazolo Bamanga nanga no mona bango bazana bango juste bajalo. Net le 2 février à l'Issous, bango ala mi balé na Hilton Hotel. Hilton Hotel. Hilton Hotel. On est jusqu'au premier concert, il y a les inséparables. Bala kisa batu banzembo ezali ba venez m'aider. Bonjour, bonsoir, Naba Internet, News pour Message Rolanda, Vision plus télévision avec votre humble servante. Janine Kalangala souriante, autrement appelée maman chérie de la presse congolaise. Très cher internaute, na message pour Sepen Sabino. Nayambela Kabino toujours invité. Selon la demande, Nabino Nalubara, Nabino Mingi, beau aimer, beau commenter, beau partager, surtout beau s'abonner. Et ça la bien. Par là, nous allons un grand remercier Baebanga. Un grand merci à toi. Bella Dinganga, merci beaucoup pour la confiance. Merci beaucoup à Dadi Bénédicte Lemazola, prophète Christian Lema, Cohen Saint-Père, maman Irène Lema, tontine Z Lema, grâce Naya, de gros bisous à toi. Un grand merci à toi, Michael Adassa Airways, ma copine chérie. Un grand merci à toi, SM la réserve Solange Maï. Ma grande sœur chérie, merci beaucoup à toi, maître Serge Lukemba, Blaise Malanda, chauveuse, Pichou Kanga depuis France, Nana Loukoj Moulouba de Lix, copine à Claudine Bolengue depuis Londres. De gros bisous à vous. Un grand merci aussi à toi, honorable Séraphin Bongo. Séraphin Bongo, Bambotenon, Ebele et Sikozali. Un grand merci aussi à toi, mon vieux David Olito, doux de caractère. Ya Willy Moucheni, code mondial. Merci beaucoup à vous, très cher internaute. Kande na Sabino na Yambela Rabino, toujours invité selon Bademon Nabino. Nazana Moko ya artiste, musicien, a évolué à Nuance Musica, Toko.
toko solo la na plateau na biso ya lelo na kombo ya tout jeune toko découvrir rien na banzela baloyembo na sarabino seto yambi mosala nzambe akosambela pe à côté la biso na plateau seto yambi artiste et comédien akosala la biso comédie seto yambi alanga nzembo akosala la biso moi akapela pona ko sepelisa ba internet pe ba abonné mingi ya Vision Plus télévision et kozala bien c'est naza même langage na les grains qui goma derrière la caméra fungole langa plateau nanga ba internet ba mona invité nanga du jour. Bonjour, bonsoir, tout jeune. Ouais, bonjour la grande Janine. C'est-à-dire que mbote na ba et tout bazota la biso au partout et kozwa bango et puis le mobikara Nicolo tout aux na mawapo Banza Goma, ezali bandeko tu ya Goma okabola mawa elongo quoi. C'est-à-dire que mbote na batutu quoi. Et mbote na pomba nuance et mbote na bela dinganga. C'est-à-dire que yango wana ko. Merci beaucoup tout jeune to lanzo na quartier na yo boni santé boni makam. Ouais, santé ça super posé ndeka ko mona et oza pena to na kati ya mabele quoi. Place mukafunda mutolu nanga. Likama mabele. Likama mabele sangwema. Ndeke bana matete na pesi bango to bambote. Les alarara. Oui, tu es bien que tout jeune a évolué dans la nuance musicale, mais avant de côté na masolo ya nuance musicale, tout jeune a zappé na parcours na ye au abanda, c'est au côté qu'on découvrir. En fait, to bandara ndé batutu ba bandara, au bandé non na tunnel, douche et puis boké ba chorale. OK. Et tant que koko masolo mambo solo, to bandé na ba fréquence star. Et bah j'ai mon boy brasserie moi ndo sala ba concours mo boana et na ba concours wana apparemment na katso muki apparemment bana mingi ya matete bo banda beaucoup plus na ba fréquence star ouais yango mtu endo epaté ba série wana et après wana les maisons mères ya komona tellement na ndoko interpréter pe biloko ya maestro et ba komona nga les salaires que fait intégré kuna et donc maestro Lungwe akende poto ngana yaki maison mère et puis na salaire quelques mois comme nuance donc ngaka longwa datala ki sko ba au côté à l'époque Air Pomba pe azana na maison mère ouais OK donc Pomba linga longwa datala ki ba jeune oyo bazana avenir ndaki ozwangai masa mobo muscador et puis Massamo bébé Nchorpé à son âme côté Azali et tant que on a tout peu déjà équipe Zalaki et tout qui ba Blana Mosaka et ba Massananga Chevrolet ba côté Azali ba Gari et après on a ba Xiaomi pe ba Yegoya et tout ça équipe nuance musique. OK. Mais pourquoi car au Tigaleno ko évoluer na maison mais en tête au Ebi ke Weranson Azal leader les grands formateurs ba benga kai mais pourquoi pas au Tigalé kaka na maison mère au préféré Hollanda comme nuance na nuance musique. En fait destin na biso zaranza memutayi ba tantôt yo ko raisonner mais ndamba tsaki chemin no faut la faut tourner na nouveau et na ngamo ko pe na ko tikala parce qu'on est destin nzamba sali la carte wana isenga ka fa na kene. OK. Ndo mona ke na intégré qui nuance musique na ba frère otokutaki et ya ko beta premier album couverture na premier album pe na Kenzembo. OK. Nzembo to embela ki trésor lwalwa ngai na lelio mawe komya mi fidèle o lola na yembi na loyembo zombo ekele limbila na nzete o repari ya pokoyo likambolo kita grave o tout jeune na lingala ya bolingo et na PCP venanga trésor lola bambota trop mwana mabele et après wana ndeto bandoko continuer en fait pour continuer Bosmana na ba frère misusu et ça les pe ba misu ba longwe ba chomi ba longwe et ba blanc na ba longwe biso to tikala gi tilelo. Donc ça dit combien d'années na Lyon? Ba né belé pena. On attend yango faute. Et ko déranger pe ba ninga misu. Oh et déranger na ndenge nini eza parcours na yo. Eza parcours na ngaka ba né. Eloko tuninga dato botama. Na TV bono ko pesa ngoto. Dikuka to ko sara.
Et na oumeli pena. Na nuance musique na passé ba bon moment, ba mauvais moment na président na ngapomba de clic ti lelo pe tozaka ka elongo. Merci beaucoup toi qui moi parcours ndambu ya tout jeune nuance musique aboni basango ya nuance musique. Basango ya nuance musique est très bien. Très bien car moi problème auto to ko zango o passer na ba réseau. Ouais. Mais président Azane Pepele Azane bien. Ah, Azane Pepele Azane bien. Wana selon yo poto yo kake tisiko nanu azaka na parquet atikali ko bimate. Wana za mama nzambe mais moto ko rozana na parquet au vivre dans ni ke bato pe bali banda. Ezaka ke pour attendre sous liberté zate mais to ebi ke mamto et c'est passé non bien pour. Mais si ko tango yo kaki ba audio o ebimaki dans le toit qui par rapport au yo qui président na yo azo incité ninga bongo. Ah ouais. Hein, tant que congolais pe maman ba maman de babota kabiso hein pour na yo. Donc ça congolais hein et ça là qui on dégagé ni yo kaki. C'est en fait de déranger moi muke mais batala kaka na soupa likam. Et puis batala ka débiter. Autant mususu pomba comme na niveau wana. Nini c'est pas ça qui y a un des problèmes. Mais le mal est akaka pour yemoko déjà de nature pomba lo baraté. Aki papé mamba batute. Du coup c'est comme pena qui est équipé bon c'est que batoucha qui pena monter manai. Ndo monaki mais du coup et ma il est sopani. Il importé ça kaka to senga ba mama tout ba bolimbisi et puis pour makambo bimé déjà. Il a peu important tout le bango awa kala kala. Il faut déranger peu batumisi. Mais le quoi déjà comme non dans l'état et début que ba précision est vraiment non. Du coup, c'était pour ça la sous-boité. Mais les canons fait très bien. Nuance musique, vous répétera kaka ou comment? Oui, tu répéteras. Vous répétera what? Non, on a parlé après. On a parlé et puis tu répéteras lundi, mercredi et puis na vendredi. Mais si faut tout solo là, non un peu belé ba comme au benga pour nuance au chef d'orchestre. Il y a un groupe à Fabrigas pour Anini, on dirait Azo qui fait les sous nuance musique a comme beaucoup plus attaché quand on a Makamba Fabrigas. Fabrigas a la bouille depuis Kazawana. Fabrigas a zone ça depuis Kazawana. Donc aux artistes pour nayo. Naba oyo bazo critique pour moi. On est en juste jalousie, la jalousie mal placée pour le bâton sur la terre. Et il y a beaucoup de collaboration. En fait, le président Fabregas a un orchestre village Villanova. Et puis, le président a pomba de plic a un orchestre au nuance musique. Et c'est pas ça qui va moment c'est très difficile pour nous baller. Moment on a c'est pas ça qui on a en fait bola mo le kay mingi. Ça la temps moro na maison mère oyo ba preuve d'amour ya ebelé. Parce que tant que sali que bakuta na lisusu. Fallait pas pesa ka ba marambo les inséparables. Les inséparables les attaques que moi quoi continuer orchestre musu à côté. Les attaques juste basali collaboration de papa Wemba basali. Collaboration balobi déplique ndé azobeti saté et loko moko te ya komika ka Fabrigas na matete awa. Ayaki mini anniversaire à 70e ya matete. Déplique ayaki Nicolo azaki Nicolo à podium. Fabrigas abeta place déplique azawana. Est-ce que azozo peut ton abino artiste na ye? Ouais, tu travailles na ye. Et ça les met pour moi autant beta showcase mon ami qui maestro pas zalaki mais ndé déranger ba tout mais c'est ça ka pomba depuis kaye pas maestro et balobi on dirait comme moi en excès elle est moi qui goma et comme on excès bazolo ba makambo wana nga no mona bango bazana bango juste ba jaloux net le 2 février à lisusu bango wana mi balé na Hilton Hotel on est à ce premier concert il y a les inséparables bala ki sabatu banzembo ezali ba venez m'aider banzembo belé pene ezali en fait batu ba banga na bango te musale sale milango kitoko ozo déranger on a te bip na quand ozo déranger dia bango ba comprendre que le logo mo ya bien ezoya de comprendre et ba fana na bango à l'aise
baza na kimia tom so après au sous mamba danger kozala vraiment ora les inséparables bêtises Zénith de Paris les inséparables bêtises Stade de France et ça possible et les mal les aka ke ba moni pena makambo nde ko mokendelela yango moni ba ko moluka batindaka batu bafingaka batindaka batu baloba ko boko tomboka bokimisa actualité na bino ke bino pe bofingaka te biso tofinga te nana leka finga biso ezalaka nde babanda biso nde makambo ozolobo ezake baobanda bazoloba bongo mais sikoyo komba mpe aza moto ya maîtrise ayebi ke makambo okipe nango so te te okipe su bango te sikoyo à part les inséparables na nyonso mosika bopreparele bato toza na album du groupe totravaille yango nga mpe na titre na nga yambi oyembela biso na moke ozalanga nzembo te bato bayoka touche awe nzembo oyo nayembeli yango mon boss Junior Bellotti kotaza na Irlande auta kosaku mariage na ekala trop tard dire que nayembaka mwa séquence mwa moke po etala Junior Bellotti bien quoi kotazali mama batanga yoyoyoyoyo nazalaki nano mwana bawe asokolanga na baseani kanga pe na linyuka Bellotti kote saki odo wananga na nzela kelasio nazalaki nano mwana bao nayebaki eloko te nzoka bolingo azalaki odiongela ngai nzoka bolingo azalaki ozelanga nakoma mokolo nzoka bolingo azalaki ozelanga nakoma mokolo po asasa ngai po aniata ngai po abeta ngai nzambe na ngai bolingo komplike o ebobebisa bavia bana bato Moïse asengaki nzambe akabolebale na biteni mibale Eliya asengaki moto baprofeta balebaka mwe wonga nasengi na yo Bellotti na ngai o Junior bebenga nasengi na yo Bellotti nasengi na yo wonga nasengi na yo juste l'amour ezanga yango Adeza moke izifi nazala nourrir oyo namour na ngai oteki bolingo na nga na gambela oteki yango na zikita bebe solde yango bolingo komplike bawe ebobebisa bavia bana bato pardon kosalaka nga mabe te oyebi bonga mpe nazalaka yo mabe te oyebi Wokomema ngambwa mpambanga malweka ye Wokomema ngambwa mpambanga malweka ye Nazobela wazotala te Junior na ngai Nazokona wazoloba rien Pardon kosalaka nga mabe te oyebi Unga pe nasalaka yo mabe te oyebi Wokomema ngambwa mpambanga malweka ye On est parti à Nzembo, on a dédié boss nanga Junior Bellotti. Motema Melissa, Yama Melissa, Bambota trop quoi. Merci beaucoup tout jeune nayebi ke ba fanatique nous landa ko ba beti maboko ba sepeli na moi parti ndambu oyembeli bango tout jeune ko banda musique kala avantage ni no kuta na ngona sala o pe désavantage ni en fait avantage ezaka ka pour na ibana na babela dinganga yango wana ngana zana kin bela za na Londres tozana les seuls moyens to ko kuta na ta par musique et na ibana na bapi nanga héritier minimbo en fait voix nanga il traverse la frontière pour so ba yebi ke o imba vous êtes jeune ba ko pamba boto yebana na biso au moins ande ko nanga famille et puis musique et pesanga mo ba ouverture rebelle par rapport à vie nanga et des avantages ezaka ke musique atoye olobaka tatoza sango olobaka ka ba osalo makambo boy faut muteme zoka nano et les appena na ba souvenir mo boy il y a bien noté la musique mais de plus en plus toujours moi trop
totimbela tokimango pété totimbela que ça cop na ngeza musique et musique sur bien sourire yo okokutana na président de la République facilement okokutana ba grand homme ya mboko sans audience pe na okoya pe na lati culotte basket na koti yo mutu lati so veste ozelina et musique ezana ba bonheur eza pe na ba tamo boye chose esprité d'être marambo tombe so to kokumela et maestro comprendre même orchestre bakimi moi choc wana pour préparer qui des andingue pour ça la marambo na sikoyo na minute on est comme il faut changer stratégie et ça na ba réalité moi pour comme la vision na musique chose esprité au perdre au robé la paix mutu pour kata mutu mo fier mais c'est nga kanzamba pesa biso fort et puis na bateau batala rabiso ba encourager rabiso na ba place au moins difficultés ali et na ba place au to comme désespéré moi conseil na bango et la musarabiso moral vraiment merci beaucoup tout jeune au Outa na maison mère ezape na ba ene na yo o Outa misupe boza ba génération moko relation nini ozalaki nango na ba artiste oyo okutaka na maison mère net ba héritier watana en fait relation za nango eza bien mais tozwande batana kokutana te et boyebi ke bango da bazaki supérieur ke bino et yo nde fois approcher ya okoya te mais ce que le esalema te tozwa so na bonne relation mais tozwande temps kokutana te ba place otom so mo ba fréquentaka biso toyaka te et ba place o biso tozalaka bango pe bayaka te les autres okutana comme so mo rappel et les canons bien. OK et bon ex-président na yo Weranson tokutana na te na talaki na TV et puis c'est tout. Mais artiste MC za la rappel ex-président mais baza na relation mo ya bien ba. Et ngas ko na tika ba prendre te. OK. Na tika ba prendre te yango eza moins difficile par rapport ya ko rappeler. Les cas moi vite fait après. Moi le mo boza ya bouillon quoi. Le mo rapide ga bani. Mais pour ma nuance indépendant yende pena. Et bon la nuance musicale ni relation ni nos ala na on a ba artiste musicien ya groupe la bino moi ba dire fois ko bino ba bi bana wenge moi ba douce le karape wana pineza ngaraté relation ni nos ala na bango ezanga raté ezana ngo mesko tellement na chef d'orchestre na za droit ya se comporter Raïs de Alongwa moi kala na PCB Wambote Kota Zali tellement na za chef na rose na parti prité. OK. Du coup, faut na dans la bonne terme na bateau. T'es sur place en nyonga et c'est nga photo mais boyebi ke bino pe ba chef bo nyonga rabatu. Mais logique pour ce nyongi te boulot ça le m'a fait bien tant sous mutu mo boyer retard a bengité. OK. Oh musique ba fou baza pene batmo mal à la tête so koki était silie du coup faut yeba ka ndenge ni na ko solola na bango et ako ya pe retard a bengité mais faut vendre nanu tant so mata mais vendre nanu comprendre que baningo ba yakiana baza pe batuloko la yo et na cause na parti prêté en plus na ko la ça batute que na zaka mutema mabe du coup bato mosusu pe faut ba comprendre que aza pe mutema malamu malgré eza musique mawa pene ezalaka mingi te poso totie mawa tobomi makambo tosala on a retour ezongelaka yo tant que artiste musicien différence nini omona musique na biso ndenge bandaka kala na lelo évolution nango ezokende ndenge nini ouais lelo musique eza nango très bien mais en fait facilité nde komi par rapport à les réseaux sociaux et muta comme na facilité comme star. OK. Na minute, c'est ça la raille lo mo bouton sur TikTok, ton Facebook et ba doit se peine comme star mais par rapport à kala et ba venabiso ba père nabiso ba Weranson ba pour ça dire en fait pour musique et quand ça va frontière ta ba bando ko beta ton sur ba Cameroun mais sans actualité ba kepi ba tondi ci ba stade mais le retour vendaka boy zingzong bimeli biso wana na cadre sentiment biso tumba mo star pena ko bimna star ko comme so bino ko bobo ya vande kaka bolete pona sala boy atika na page boy o ndeti me mo bona mona bimina chango boy akoya ki boy so na matanga star comme le bino na star facilité comme na musique
En fait, la musique, c'est une vie normale. Facilité comique. Comme ça, il y a un moment où il bêtises, trop. Donc, moi, je suis suivi à la facilité à l'oba. Nous sommes à mon niveau l'oba. Moi, je suis abonné, je suis côté là. Le bongo et ils ont diminué ma crédibilité à Jambo en abysso. J'ai Constant Moutambappé, le bel Maramboana et au cause on a succès mais faut y avoir gérant. Ouais. Surtout ça. Par rapport il y a Kofi, JB, ce qui est lelo. Nathan JB bando ça là succès wana. Mais lelo bangé ba comme na éviter et les autres na musique na facilité et mutumo ko vanda na ka sale lo on a boye to yo ki on fait Congo mobimba a foncé na ikoto te wa benga cameraman na ya ona na ya ndete ko na biso a telemi beauté il suffit ka téléphone na wana sali ba vie na ye a publier bo so na chance et puis na ngwa ma facile différence wana kuna. OK, merci beaucoup to komi déjà ko chiter na émission na biso moi question ya suka balodina tuna yo. On rataka voyage parmi les artistes et au voyage kana pomba nuance. En fait na pesi ba massa nango ba na Paris ba mbota trop ba musicien na nuance musique et pour rater voyage on est en fait na ba la faute ya pomba dépliqué. Il a la faute na ngai ngamoko. Et question na bato belé pe bato na ngana éclaircir ga bato. En fait na longora orchestre. OK. Tant makambo voyage j'ai commis et pomba à se souvenir na bato tom so bakembaka na ye na tamo boya par rapport ya baya yo pe baya ki wana abengaki ngai abengi ve na biso moko ya guitariste yepa kenda mikili et puis na animateur na biso moko Jaguar biso trois na toya zongela ba répétition et nga tango avant na ya nazaki dana mamu nanga nazaki na mutu moto ndo vivre na ye et puis il fallait tout ça ba déplacement mon na ye ouais passeport nanga ba komara commerçant et en fait nenga na voyager par rapport y pas zaki na mamu ba et ça là que orchestre parce que commencer un passeport na même li bango passeport na place à profession fallait les arranges des aller la rana des plutôt que artiste et musicien. Et le temps na saba navette ya ko créer passeport musoto ko bongisa wana et tant comme dans mon conseil. No moni président nga pomba depuis que senga te za poser ba voyage za nango. Nga pe na souhaiter ba ya ba bon voyage kaka et za ki na faute na été. O na mona ndeba to pesa ke pe faute. Et pour na za pe ingraté na pesi ba masa nga Francis Mayele awata la biso, je dire que kotaza ba mota trop et Stéphanie Mbengi Bambota trop et Trissom Maga magasin Bilambe Belé, c'est-à-dire que frère Nanga Karana Bilambe Belé, welcome. Kotazali ingénieur Christian Bayo, Venanga héritier Minimbo et Bambota trop numéro Nanga plus 243 81 72 28 202 et Baeto Tomso Baromon a émission tout ça les déranger Bango Balimbisa au fait Baro Sepela Nango ba commenter et ça la biso fait bien et na PC sous Junior Bellotti Bambota trop Kotazali. Merci beaucoup, tout jeune, au répondre à l'invitation à Bisso. Merci à Baïnios, tout balingaka, maman chérie de la presse congolaise. Merci à toi, Dad Bénédicte Lemazola, prophète Christian Lema, Saint-Père Cohen. Un grand merci à toi, Michael Adassa, papa Honoré Ngeleka, Motema Nadège Betumujinga. Merci à toi, Janine Kalanga Betou, la maman dédiée grâce, Michael Adassa, Airways. Honorable Séraphin Bongo, un grand merci aussi à toi Bella Dinganga, merci pour la confiance. Quant à moi je vous dis au revoir, écoutez un prochain numéro, bye bye. Nazana donc nazalukana yeba kotazali watozana bolingo sir matatezanga kate Bella Obeliseleki kobokolo Mikolo nyonso ordonnance na maboko pharmacie kominzela tolete hôpital kominzela ya wenze baninga kitunga ye memaka pondo ya ngase médicament tabako sengaka melesite ata olesi esaki ya pondu wakomema ye musika te bibangelie makana période kasi ntaba mikolo nyonso taba camarade na ye singaka si mokolo taba kufaka singa ye tikala galiano kasi bolingo ye meminga nzoto
Memi motema ye memi motema majaki. Mbote na ba etu balela les gens bao. Ciao quoi.